Au sein de la mission Morobo et tout le monde qui dernièrement continue la vidéo na chaîne mais subitement comme ça l'ongoliango. Est-ce que ça un problème s'est passé ou comment? Parce que tout le monde l'ongoliango par rapport à la guerre et la kangourou au bazo potana bango na bango na Mésopotamie na bango mais tout le monde vidéo na longo c'est comme si n'enge longo rapé na histoire ya Mupesha. Est-ce qu'il y a un problème? Na chaki dans la vidéo, moi je ne savais pas que vidéo naie eza mabe so kotisi yango na kati ya vidéo mususu. Pour ne pas citer les noms a tindelenga pe message na ba commentaire que longo la vidéo na yo vidéo na nga na vidéo na yo pour na ko tindela so yini nga lobaki wana. Na mela linga polémique te. Omoni nga za ba maman na ba yaya ba leki et surtout na la moi na za kuna poto. A la maman bango ba finga mabe polémique a contrôle la kanga na ndinga mukete amona bitoka to vendre la maman bango ça bien te na c'est mabe ata ko babanga makambo ngo ope to fingi te to lobi pe mabe te bato basi ba comprendre bango ke za bitoka toka makambo nga banga prison na banga niveau la battre la peau na nga na ningaka ninga ngungia swanga te o banga prison pour ngungi tout le monde est salaté parce que Vincent a ça makamo eza na mutuna a ça makamo o batu ba otinde te to batu ba oloba non ce que sengi na temps wana asala a salango mais idée ko sangisa batu na SB des Abakouk en tout cas c'est une meilleure chose voilà une meilleure chose alors si la phase na batu pembe loka ba Vincent o mitou et ça d'accord comme on Mamilo, ma top na SB faut jouer les sous malgré ba problème tout les kaka parce que bon basa maman langa ce puis ba ko jouer na SB ça ma bête basa ba artiste au moins ce que bazo boya ko jouer kuna bango mu pe bazo komikanga et c'est pas bien batu balobi okoso na bobo manoka te po zonga ya ko sa ba film parce que azo wumela tozo comprendre te groupe ne kufi Irano. Mais on zonga. Bon, c'est une mine, une mine, bon, il y a le bac à Kelibela. À Kelibela, c'est que bon, au soleil, le bon, quand c'est bon, le sous tété. Et ça, une mine, tout sur la biso. Ça, ça comme nos manoka. Baudric, n'a bien que Baudric. Ah, comment on est Baudric? Baudric Manoka. Tu m'attends à Pépito pour mon anité. Ça il faut hein. Je pose à y payer. Balobi le vérité bimina pour ça si la commence à monopole les artistes et comédiens est-ce que c'est vrai nous vous observer vous mon année théâtre zokini ali aussi la zokini nango bato nyonso ba comprendre que si la zaki pour rien na onyoso batakina onyoso bakmina yeke aza lukuta aza motema mabe akokabwana na ba comédien aza na ba relation mala mutila bandeko bina mokili oyo biso to mesala ka koloba mabe ya bato congolais aza na ka pona koloba mabe ya mutu nana oka congolais ta pembeni moba akumisa mutu ata mutu osayelo moko ya kitoko yazana ka sia moi j'apprécie ma soeur. Aosala musala est bien. Motema nanga ezaka polele. Ngalo ba motema nanga ezalo kwa elongi nanga. Ba fulu motema ba moni abaku. O motema nanga ezalo kwa elongi nanga. Na lingaka musala mutu osala musala kitoko. Naka motema bien envers mutu te. Ya kitaka pe asala pe. Maina belela kayo. Sokina teleli papa lobi pakoki kukufa Sokina teleli mama lobi makasi ekosila Sokina teleli baninga suka suka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelela kabande ko basundoli ngayo moto na pasi na zolelo ngayo na telela kaka moninga malamu ya yeso sabatwe
mama na yo makasi na ngayo mama na yo natalela bopele yeso mama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité. tolandiki émission moko boye ndeko na yo Christian Shoga en direct de Paris napesi mbote na musika alobi ya yebi muto abomi théâtre muto abomi théâtre eza ndeko akangaka bandeko mosusu ya théâtre bakoma ba bien privé na ye abiki yende ba pratique na ye wana ya mwasi ndeko mwasi wana zosala ya kozwaka ba comédien basanzolaka ye bazwaka opportunité yango nde muto ye ko détruire musala ya théâtre. Alors nakoyoka peut-être badire ya ndenge wana ke ndeko moko boza na ye ndenge moko na musala bosalaka comme théâtre mais ya koma kozwa baninga mosusu kokomisa bango bato proprement ya ye bakende place mosusu te so bokei bozwi problème ntongo ozoyoka biloko ya ndenge wana okoloba nini obangaka nde boye ezaka nini na yo mama apote Romain Mangalangani azali papa so ba ye na loyenge akotya loboko faya bazongi tonto yano pardon ngala nga ba polémique te pona yebi na nga pété muto abomi théâtre ngala lobika théâtre oyo ezokufa pona biso meto oboma théâtre est-ce que oyebaka Belaketo ndi nani Belaketo oyebi ete tonto irano Mésopotamie omoni bino bozoboma pe biso par rapport à quoi ba question na bino ezoza ba question moko piège ba question moko ya bien te ba question na bino ezoluka ekotisaka pe air moko biso ba polémique na baninga mosusu et ça ben oyambi na Amélia na Amélia azaki na carrière tuna na Amélia olinga couleur ni na olata na oyebi so rouge yo za ba couleur ebele olingaka na Amélia obota nazaka na mwana na Amélia obala na bali na nte tala melo ko bakisa no bota comme vie privée osaka boye non nga no bota na mwasi na mwana ka moko fona bota ti ayo nonu eyete so nzamba pesinga eloba no karanga ko bota ezaki malade ezali na nzoto lokwa se bimi nzamba tapesa pe bana so nzamba pesinga mwana no bota na bota te poale mais ko tuna nga ba question na boyi ba fan nanga ba Amélia to yebi na makambo te kokotaka ba polémique te ndeti so na bina tuna question pour mto meminga na piste o bikama ménopause yo ba chona rana te ménopause te nga za mwana ti nga bota ti oyebi ti mwana nga za 26 ans ma fille Jemima Amélia maman t'aime beaucoup elle est quelque part ali banda c'est nano yete ménopause mais papa tozo kola peti nga na boy na nga to na ba âge na nga akosi mam salobi âge na ye awa aza 48 ans sunu te omoni na ngamba babakuka et comme nango simple batu nyonso bakoma oyeba ba âge eza nonso ya kobomba te neti mama na biso vie ya Queen Mother na pesi mbote 51 ans mwana na nga na âge oyo so nzamba permettre nga na bota irano gloire à Dieu soki aye pété mwana ngo gloire à Dieu mais l'essentiel nzamba pesanga kaka moko na zanaye bazaki mibale mais moko akufa donc c'est tout na bato baboyaki kokota dossier mamsi wana ezaki ni complexe to ezani toloba ya kokota likambo ba âge mamsi akosi tout ça papa tika wana bazami kasi ki motema be yango wana di yo kanisi bato baboyaki pe âge mamsi baza bato o basalaka musala mususu non basala théâtre muto les jours de son anniversaire obiki comme sanga apesi pe âge na ye aza mwana 1977 48 ans bilobi te mpona bango ifali mamsaloba te na minute na 100 ans na 60 ans allez babeti maboko loka ayaki abia na 48 ans o te akosi a mokolo mais boyebaki kozala mokolo ezaka grâce ezaka grâce alors bino ko bolingi na bino kokola te apova na bino ba bébé botikala ba bébé oyo aza na acte de naissance ya mamsa ye na biso toza suna besoin te tosanaka ke neti sila laza wana aza pe na bandeko na ye ana bafamille ape na bacamarade bakola siko aokosa age pwani bwana baoyo babinga maseki vraiment ti moko mosusu boyo opesa biso age ya nana Amélia lokuta
Ah, bino boyeba ba âge ya bato. Nana Amélia Azané, elle est née le 1er septembre 1978. Non, quoi ça âge l'angate. Non, quoi ça pour aller parce qu'on a aussi âge. Irano. Mukolo nako kufa. Vraiment. Bakopesa biographie na ngai. Siko yebisanga. C'est ça. Yo loko okataka ngunda. Ti mukomsu to mono na nzelo ko mi infirme okati na nzoto likula ko wangana. En tout cas, awa hypocrisie za raté. Mboka hypocrite to yebiango o to bengi la maison Mésopotamie. Merci beaucoup na Gelo Kimbimbi na ba révélation nzamba pambolo baksela ya ibele. Bandeko bazana besoin ko soutenir tonton Gelo azawana na azana numéro na yete ya kopesa a révéler biso ba bon moment. Allez si biso lilo banzambe. Baza tozalaka na ensemble Oui. Na Rehoboth. Mais c'est mon Gelo akobetanga ba kara na lobi na TV. Akobetanga ba kara ngabi Kimbimbi Mésopotamie. Consigne. Akendaka pasi na lingi ta mbote na nzela te. Ba peksa Nananya. On est automatique, bakoloba no boete. Mésopotamie. Ndeni. Oyebi la Mésopotamie te? Mésopotamie yebani. Pardon Tu na mama Nana Amélia. Nana Amélia toke na deuxième phase na bandeko bazolanda biso awa na sepeli na bino po boza comment connecter, bozolanda biso na bokebi. Te zona turbulence ndeko zo komela ngai ekokota. Nana Amélia zakane mo mavwanga lingaka pete ba polémique yango kasi. Toko mekata ya muketo kotuna pona yebi ba question na bino bozaki nango ebele mais toko sisa pe nyonso te émission silité po toko ya lisusu. Nana Amélia ba film ezokende bien na SB les sabaku peso kende très kitoko mais remarque moko ya li tango tonto Geshwaye ko jouer na SB balobi si là il fallait à recourir na Vincent pour batunyo soit sa confiance na SB. Est-ce que c'est vous? Est-ce que si là azara conflictuel? Bino Vincent, pardon, nalali, Nalali. Nalali na. Nalali. Irano Nalongolango. Nalingi ba question na te pardon. Nga ba question toto Geshote. Nga ba question. Non. O tsaka polémique na Geshote. Pardon la boy. La question Geshote nga ba tout la question. Ba elo moko. Vincent talobaki yango na émission. Idée donc pour ça na bango ezaki na les abakouk de l'SB ba chabat oyo ba mona na rapena souté. Vincent Lobi azaki na besoin à sangisa. Voilà. Mais de l'autre côté mususu ba ka ni tozo zappé. Il faut banana no ko sangisa intel. OK. Mais mitu na bino de salate parce que Vincent osama mo ezana mutu na ye osama kamo o batu ba otinde te to batu ba oloba non ce que sengi na temps wana asala osalango mais idée ya ko sangisa batu na SB des Abakouk en tout cas c'est une meilleure chose. Voilà. Il y a une meilleure chose. Alors si la phase na batu pembe loka ba Vincent o mitu et ça. Pourquoi ça peut d'accord comme on a Mamilo, ma top na SB, faut jouer les sous malgré ba problème tout les caca. Parce que bon, basa maman langa. Ce puis ba ko jouer na SB, ça ma bête basa ba artiste. Moi ce que bazo boya ko jouer kuna ba mo pe bazo komikanga. Et c'est pas bien. Toi la pour ça mbongo, au tourner à aux yeux, mbongo on est ça puis comme neni. C'est ça et surtout le gars moi be cotiser lo. Allez-y comprendre. Bien polémique hein. Quand tu es pourquoi on a polémique. On est bon na sambila ko bi nga sambila makasi. Webi nga za évangéliste. Moi na eba ka souti na koma bweneni ni. Maybe wapi. Ça t'a compté. En tout cas, non. Ramboyo. Maman chérie, tozo kina biso maleme na ko chite. Mais nazo rappeler na bandeko ba moni cadre moko kitoko bozo mona ba minda partout. A tozo na 8e niveau. A tozo na 8e niveau. Retourne za wapi? Ezaka na venir Fox na direction Éthiopie. Commune ya Kasavubu, Flat Hotel Liseke, hébergement kitoko. On ndengeni na koluka na lia malewa te na ba mama wenze te. Restauration pe ezali ya bien. Et puis, nangina informé bandeko. Bomonaki déjà na commune ya Kasavubu kaka na ngambo Éthiopie kuna kota marti ti ezoya vers Fox. Donc makadeba sika ezo salema. Peut-être qu'on s'enquêter na parking tout conso, parking assuré.
otemi yibi te awa kutu komeka te po déjà toyebi kombo wana liseke protection toyebi yango kala. Merci beaucoup na bino nyonso bozolanda biso mama chérie tozokenda biso na koshite mais tokotika likambo boye te natika nayebi te oza mpe mille place olobi nango te mais natuna quand même mpo eza bakestion bandeko batunaki bato balobi okosola na bobo manoka te mpo azonga ye kosala bafilme parce que azowumela tozokomprendre te groupe nekufi irano mutu na mutu ayebi makambo azosala aza mosika ayebi le pourquoi afandi soki temps ekoki nalobaka likambo nyonso ezalaka na ngonga nango soki ngonga nango ebeti aoya osakamosa aza mie place te oyoka yo to ndenge oyokanga ndenge so opesi conseil wana zonga barelation eza ti mais ozonga ti bongo eza enemi na ye naka enemi na ye te bongo ye alobaki akelibela akelibela te abisaki bongo olobama kaka bato bakokanisa boloba na su te te nga aza enemi na ye te tosolola na biso esanga aza problème no banoka Baudric nga bien ke Baudric comment on est Baudric Manoka matanga pepito po monani te ça il faut hein ye pozaki pe biso mituna esili ngai bopesanga ti bokoma otananga boye patron liseke mbote na patron Sami Maseke kombo na ye Sami Maseke musala nde sikoyo liseke protège voilà nape na bakisi ntango bénédiction ezoya bakataka te napesi mbote na papa Sami napesi papa na biso papa asonge mpo na bana mboka yo olobaka o te nasala mingi osala nini wapi bilembo otonga nini biso batongeli biso flat liseke bapartement ya kano ya bien ndeti na poto ya bien malili courant assuré mai assuré donc donc ovanda wapi place ezaka moko chez liseke impeccable na prix abordable mais ya qualité esi bien zwi monopole balobi lelo vérité bimi na poisa sila komoza monopole ya baartiste et comédien nyonso est ce que c'est vrai ndenge bozoobserve bozomona ndenge théâtre ezokende alire osila azokende nango bato nyonso baya kocomprendre ke esila azalaki pour rien na oyo nyonso batakina oyo nyonso bakrimina ye ke aza lukuta aza motema mabe akokabwana na bacomédien aza na barelation malamu te na bandeko oyebi na mokili oyo biso tomesana kaka koloba mabe ya bato congolais azana kaka mpona koloba mabe ya mutu nana oka congolais ta ye pembeni moba akumisa mutu ata mutu osaelo moko ya kitoko ye azana kaka sia elo nyango malunga ya osala moni congolais aza bon ayebi elo ni alukaka te ayebi elo ni alingaka te ayebi elo ni asalaka te moi j'apprécie ma soeur aosala mosala na ye bien motema na ngai ezaka polele nga loba motema na ngai eza lokwa elongi na nga bafungoli motema bamoni ya baku motema na ngai eza lokwa elongi na nga nalingaka mosala motu osala mosala kitoko naka motema bien envers motu te eza na dage malobaka ke moninga abali sepela mamso osala mosala kitoko aozwa na monopole yango par rapport à quoi aosala mosala na ye ya bien nzambe mpe azopambola aye osali mosala mpe so mpe mbongo ya bien même dina na mpe na joie mpa na ye na tourna apesinga mpe mbongo ya bien sikoyo ntango bato balobaka mabe ya bato bazwa esalaka bango bamiyokaka ndenge nini na milobaka ntongo bamabe ya moto omiyokaka ndenge nini irano kokotisanga na terrain wana te mama chérie tosisi na biso émission me nayebi te eloko oyo perike esala mpasi osalaki émission moko boye tomonaki dernier moko ntina video na chaîne na yo mais subitement comme ça olongoli yango est ce que eza na problème oyo s'est passé ou comment parce que tomoni olongoli yango par rapport ya baguerre bakanguru oyo bazopota na bango na Mésopotamie na bango mais tomoni video wana olongwe c'est comme si ndenge elongwaka mpe na histoire ya Mupesha. Est-ce qu'il y a un problème? Na tchaki na vidéo, moi je ne savais pas que vidéo na ye eza mabe so okotisi yango na kati ya vidéo mususu. Pour ne pas citer les noms hein. Atindelenga pe message na ba commentaire que longo la vidéo na yo, vidéo na nga na vidéo na yo pour na ko tindela so yini nga lobaki wana. Après bon, balongoli si yango nde
Pour la commission, le roi habitude. chaîne nangai. Nga bateli chaîne nangai. Omoni ko zo ba abonné ezara black té. Na protéger chaîne nanga na longo te na tchang na privé. Na ozong sala on longo la ka éloigné na katia. Mo te ko habitude ba benga ka yo nyoso ba intimidation longo la vidéo nana mela longo la vidéo. Et comme le quoi moi na bango nyoso. To irano. Oyebi comportement nanga. Oyebi nga façon na vivaka na créer ba problème té. Na ngara nazala moi si a ba problème té. La salle pour ça pour le fait que l'illumination dans cette vidéo nanga, j'avais pas le choix na longo nanga pour éviter des problèmes. Ça li paye mais était quand il mon quoi tomboka lo ba bien longo la tant qu'il y a beaucoup de gens baché à moni bango te quand na mela lo quoi ba yebisa ka longo la pesu yu pe na ko benga epe. Bon, ce n'est pas bien. Babambaka libanga la manga hôtel. Banga pe mo ko boy hôtel. Hôtel. Babamba libanga boy ndo ko ya kate. E ko mulu ko mata. To mona ngo pe to bisulo to ba manga. Manga mse ko na pasi. Ka polémique. Na mena linga polémique te. Omoni nga za ba maman na ba yaya ba leki et surtout na la mwana za kuna poto. A hôtel maman bango ba finga mabe polémique a contrôle la kanga na ndinga mukete. Amona bitoka to ka vandi la maman bango isa bien te. C'est ma bé. Ata ko babanga makambo ngo o peut fingi te to lobi pe mabete. Ba to baksi ba comprendre bango ke za bitoka toka. Makambo. Nga banga prison hein. Na banga niveau na battre la peau na nga. Na ningaka na ngangunga swanga te. O banga prison pour ngungi. Papa ata garde à vue wana na ngango te. Promet te nga banga na makambo. Na nga promet na batute nana mais les avis na ye nazana nga bo. C'est bitoka. Ah tonton Irano parle tout ça ka émission. Monsieur sila kaka ye pinga passe na kanda. Batu musu basiliki awa. Nana mena banga ya bitoka longoli ces vidéo bon. Ya sambela na bon. Monsieur Silikaka, maman chérie, bambote na ba etu balandi biso o ba sepeli pe ko mona o lisusu. Basengi lisusu pour na moi ba commentaire mamsi nana melia yeyo nana melia za toujours en forme mamsi tolingi to mona tika batu mususu apa mususu azolo bango tika ba insensé tika batu famille Mésopotamie zo batu na yo moko linga bango zakana bango bien message ni noko passer et puis bambote sur les na batu. Bon tonton Irano merci d'abord na batu nyonso batali émission na biso soto lobi mabe na émission awa to leze batu bolimbisi. Mais na que to fingi na bisoté na mena boya na épée polémique émission eleki nango kitoko eleki bien merci nengo pensa ki yo za côté des langues yo za des langues yo des langues dates ko mususu tenabi yo moi zala la deux caméramen on a bando linga mingi Irano na mbunga je te salue hein depuis Hollande je te salue mbunga garçon Garçon mususu boya mwindu boya lingi kolanda ba bière place se bomba mi boya gena mela ali ko vana banda kwa bato. Oh. Non, Irano tu es terrible hein. Oh c'est ça mambo hein. Non voilà. Bato ba yebi ona yeti. Pardon bon, merci beaucoup. Bato ba comprendre bato ba yeti musika. Ngala Irano hein? Ah non, YouTube yo. Olambite. Biloko mwana. Irano Oina ndoko mtu tuna te. Irano. Ya pasi hein. Oh là là. Faira mam ça ya parole to tika. Ali biloko mwana. Irano. Olibi yo mwana zala ndako azomona. Ala libanda mboka azomona. Patito. Olibi yo mwana. Ils sont kitoko ba ba yeba patito nani. Tala. Aka moi hein boyebit. Place kaka bomoni kaka ba bouteille za na table wana ye wana. Si ba mbote. Mbote Romain Mangala. Ça c'est mon papa. Maison Ephraim. Ça c'est mon papa. Nangala pour ça Maison Ephraim. Obi nangala pesa bambote. Est-ce que la c'est pour ça mbote non? Ah Sandrine Chitenge ma copine hein. Ah Massa. Sandrine Chitenge.
Je salue mon pasteur apôtre Romain Mangala et pourquoi pas notre maman, quand je dis maman, Moïse Mbi, hein, la réserve de l'éternel. Là, je salue mon boss, double boss. Mon boss, papa Eric Moukoueso Masolo, maison Ephraim. Aux gens besoin de bongisa ndaku na yo. Aux gens besoin de ndaku nezalo ko bandaku ezaka na poto. Yaka. Yaka na maison Ephraim. Toza partout, toza na Willery, toza na commerce, toza na kati ya galerie du grand marché. Toteka ba rideau ya kitoko ya qualité, ba rideau anti-chaleur, ba rideau ministre, ba rideau ya bien. Olingo bongisa ndaku na yo, yaka na maison Ephraim chez papa Eric Moukoueso Masolo. Et puis Irano era mo bat basala so ba yé na maison Ephraim. Photo la likolo, so ko moni photo à pasteur Moïse Mbiye. Yango wana maison Ephraim. So il faut pasteur Moïse Mbiye ezate eza maison Ephraim. Pourtant Efrata te, Ephraim et puis Efratoto. Oh Ephraim nani ni kuna te. Biso kaka maison Ephraim, mais photo de référence na biso. Il y a pasteur Moïse Mbiye. Je salue maman et c'est la vraie. Maman et c'est la vraie Abakouk de mère et de père. Cécile Dissoundi, Motema papa Alain, après Siomboté et pourquoi pas tonton Marlon, Koko Babakouk. Babakouk bolinganga mingi nabi ko bolinganga tellement ngape da linga bino mingi na za bino. Mams, je suis là. OK, en forme. Mams, je suis là. En forme. Il a la soirée. Obi fima liboso ba banoka na parti to ki mabambango. Koko ki mabambo te. Ah, DiCaprio. Irano mbangu ne na okokate. Mbangu taka na flat au place toza et atema mulai na oki moi passe na okokate. Mais je suis là en forme. Moi, Nzambe alinga des fêtes. Voilà. Là, des gens en forme. Batunyo surtout bolinga na melia. Na melia pas linga bino mingi. Moi, za pour ça jouer. Non, elle a rejouer. Mais chaîne nanga zali nana Amelia officiel TV. To s'abonner et ça langa bien. Minzoto yi nana Amelia zongi. Ah. Oh. Oh, t'es on zonga pour la monter. Oh. Bon. Et monsieur Sili. Iguette Kamondi, ma copine aussi de longue date, je te salue. Nana Mela t'aime beaucoup. Il connaît. Banana reboot. Comment on a boy ka bato ya ngaya kala. Na boki bato YouTube te. Na boki ndi bato CD. Merci beaucoup à tout le monde aussi ici. Nayebi ke sengweza makasi na bayenyo so bamoni nana Amelia maman chérie, la dame qui a mis l'eau dans Coco de retour. En tout cas sur scène déjà Kalaté peut-être semaine où ekoki kosila soit tozo banda nana Amelia Rosala et puis bilamba pesa. Aya biloko sike koti te toyebi. Pour faire na ba roba maputa. Mais ozo banga te ba yelo polémique par rapport à AJPC. O banga te wana tozila na miso ba. Ngai. Eza nga papa na biso na mama so botanga mwana mukie ndenga pe na boti mwana nga na aja mukie. Eza age na nga ko sa age poani. Obi ke za na ba bilongi mususu. Otali yango, otali na age. Elonyo poussé, elonyo akosa. En tout cas, merci na Babakouk tout bozandi tonton Irano. Car o bozo singa ne tozo sala. Merci na bino ndenge boko soutenir biso. Ngondi. Ah, président yo choix Ngondi. Yo pena sona PCOT na ka ingrate. Président yo choix. Ya yo ngwa. Mama katika nika sona PCOT na ka ingrat. Maman zozo na end so na PCOT na zavoma ingrat. Maman elimbi zukutu koloba te, maman afima yemba. Maman Justine Abakouk, notre mémé. Notre mémé, merci na geste. Avant toute cette émission, je vais dire quelque chose. Si là on a ba fan kilo. Ah, qui sans te flatter ma sœur. Simba bango. Babakouk. Simba bango vraiment. Bazaya yo. Pe balingaka yo ya solo. Obi eza ba fanatique mon boy. Alinga o mais net mais autre Babakouk bazana ngo bazana bango ya na mila te mais bazo kabelanga. Oh pour survivre bayebi koza mo. Quel genre de fanatique? Ya yote. Ya ngate. Ya batu. Mais bazo kabelo cela veut dire que balinga kasila ya solo. Alors mams simba bango pe makasi. En tout cas ça témoignage moko pour ne pas flatter tous les Abakouk mais ça oh bozali hein boza incomparable otolobaka des anges adorables de Sila Bissalo
ayebaki tonto Irano te ayebaki Nana Amélia te mais na bolingo asila akoti likambo tonto Irano akoti likambo maman Nana Amélia. En tout cas ça c'est bien. Boende théâtre ke liboso boende bolingo ngo ya solo tolobaka ezala bawelelaka kopesa kombo famille mais lelo komi Mésopotamie. Faute ya nani? Faute ya Gelo Kimbimbi yangani te makambo ya vivre kande ya lobby to ko ça pe boni totali pe to moni kaka. Merci beaucoup na bino nyonso to monani prochainement. Bye bye.